comme une phase nini biso ba indo tozala na position nini na esika to fanda lokwa begwe tozala kidiba te tango yango un peu plus tard Carlo Jidi Tunga asali lisusu sécession kasayenne wana neso ba nyongo mondela wana ba nyongo ya mondela souverain pontife par la présente nous la religion africaine saisissons cette opportunité pour vous annoncer le prévention spirituelle pour l'avenir de l'Europe et du monde mokanda wana wana accord ya 60 elimboli nini mayemaso ekangamaki na 1883 au roi Léopold apesaki ba missionnaire na mayema kangemi na char de l'impérialisme ekwe tango yonso mobikisi ayaka ba colonisateur bato bakokonzaka ba véhiculaka message oyo kosala ce que population ba yeko libérer ba kotate na andi mamate donc ba makamono so ba mindele basala na mokili mobima fo ba se retrouver na ngoma mais na lobby eze partout ba portugais basalaka nini na Angola ba français basalaka nini na Gabon to na ngambo ya mfwa ezalaki ba kabola Afrika lokwa gâteau na bango c'est un gouvernement établi par nous et légal et démocratique omoni tango to mona ka bandako ya ndele na bamboka tango to ze ko mona ba vi mosusu to koma kokuta lelo eze bandako ya circonstance bandako boumbu ezala na ngote na Afrique te me mondela incendia bamboka to esclavagisaki bandeko mosusu nyokolaki bandeko nyongo biso efaki to futa to futi nyongo na ndenge ya pasi fumuki mbango yeyi bosugisi nyongo 1921 abupia baindo totelema esengo pesa soko mbelso na banda kona bino epai wana penza bozwami ebele ya kolanda émission ya conscience ya émission ekelama na likanisi moko kolakisa moto moindo ya uti wapi ya komi wapi pe ya zali kokende wapi nde mokolo na mokolo tosalaka effort ya kokende kolanda bandeko bazana makanisi malamu na tina kososolisa ebele ya bandeko bayindo epai wana bazomi na mokolo balandaka biso semaine passée epai wana tozalaki na masolo ya ba lettre oyo mokonzi ya bangunza fu mukusu ke muzala pana na Angola atindaki na ba dirigeant ya Europe pe na mokonzi oyo azokamba église catholique papa ya Roma ebele ya bandeko bandeko tuna biso ba mituna kasi yefu mukusu atindaki ba lettre wana ba mindele sengeli basenga biso pardon bafuta nyongo bato ebele bazoyeba te ba mindele basala biso bayindo nini oyo kosenga na bango ba kosenga biso pardon oyo recommandation yake pa ya fumukusu nenga loba yake Dieu nzambe ya univers a inspiré ki pe apesa ki message ya kokende kotadisa bayindo nina mokolo mwalelo to bengi lisusu moko ya bapandisa ndeko ndombele botale na tina to kobane masolo o to kosolo na mokolo mwalelo ndeko ndombele botale mbote na biso mbote ndeko na ngai tambi mbote pe na bino bandeko yonso bujwi bongo libako ya kolanda biso mokolo mwalelo ndeko ndombele émission ezalaki kita bisika na babisika tozoki ba message ba appel kasi na mokolo mwalelo la majorité bandeko babandaki kosolo na biso babandaki kotuna biso eloko moko. C'est vrai, bah yambaki message ya fumukusu ninga tindi ba lettre ba moninga komelaki papa Roma ninga komelaki ba déjà. So bazo ninga ba yeba. Nini o mundela asala na kati ya mabele ya Felika. Oye komiti ne sika fumukusu lo ba ke ba ko beta masu ba ko senga biso pardonner. Po ebele ba no ba yebi na bango te makamu ba mindeli basala. Ndeko moko kuto ya mosa zaki surprise lo ba. Oh, yekuta yebi ke biso na ba condition moko be sauvage na ba bavie ba zamba sans bilamba mundela ye la kisi biso ko lata apesi biso ba kelasi. Mais azaki circuit ko ngo fumukusa lo ba ke ba mindele ba ko beta ma ko landa ba makama be basala awa nini o mukolo na mukolo tata wa kelele ko na se azo reprocher ba mindele ya matinda ki message pa fumukusu ba komisela bango na o basala biso ba indo malobe pa ina bini ndeko tambi na ko simba kaka na tango pesi ndakisa ndeko wana ya mwasi alobi ayeba kabiso to alaki sauvage justement parmi ba makambo mindele fo ba ya ko sengela bolimbisi yango wana le fait que moyindo amiyeba te le fait que bakosa moindo ozalaka sauvage tokutaka yo na eta moko soko ya bonyama outa na makaku esikande mondele mais soko tokoloba na bozindo ya masolo soko bandeko bazalaki très attentif à l'émission yeleki bakomona ke totiaki esika loposo pembe bayaki kosenga bolimbisi ndenge tokosaki bino au nom ya soi-disant chrétienté. Ces méfaits doivent en fait être considérés comme des péchés nationaux et sont une souillure honteuse pour notre pays qui se proclamait chrétien et civilisé.
Mais en tant que Belges, et par conséquent solidaires, nous voulons également reconnaître et confesser que la cupidité et la soif de domination de l'impérialisme étaient les motivations de bon nombre de nos concitoyens. Tout ceci fait que la Belgique a une dette historique immense vis-à-vis du peuple congolais. C'est au nom de la soi-disant civilisation que ces actes barbares ont été commis. Et au nom de la soi-disant chrétienté, des choses ont été dites et faites qui sont contraires à l'esprit du Seigneur. Tokosaki bino tokumbelaki bino bonzambe nzokande tokomisaki bino baumbu tobotolaki mabele na bino tosalaki boyi wana oyo bayaki na lolenge ya religion nzokande tokomona ke mondele akabolaka na religion na politique asali semblant loko eze biloko mibale ya kokesana meloko moko na religion bakangi milimo na politique baye kodomine mosuni nini oyo eze kolakisa nyongo oyo balobaki na video eleki na bayebaki kosenga bolimbisi na ngambo ya religion ndenge bakosaki biso soi-disant kokumbela biso bonzambe po bakoka kokumbela biso bonzambe donc bonzambe bayindo bazosala lelo bamendele bayebiki ezamaka balokuta mais yango basengelaki bolimbisi ata bolimbisi wana ezalaki cadre te ezalaki bwelongo bani te mais yango bayaki kosengela bolimbisi nalingi yambo tokenda na ino susu na mikanda yango totanga nano devoir de prêtre et pasteur belge dans cette partie du monde. Wana tozena 1883. Oh nini discours à roi Léopold II. Discours extrait. Il y a discours il y a roi Léopold II. Nakiti moke na sena bandi. Le but de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils les connaissent déjà. Depuis leurs ancêtres, ils parlent et se soumettent à Nzambian Pungu, Mvidi Mukulu Mungu, à Congo, Nzakomba et que sais-je encore. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter sont de mauvais actes. Ayons le courage de l'avouer. Vous venez non pas pour leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est de l'enseigner, votre rôle est l'enseignement de faciliter le tâche aux administratifs et aux industriels. C'est donc dur que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert mieux nos intérêts. Dans cette partie du monde, pour ce faire, veillez désintéresser nos sauvages noirs de richesses dont regorgent leur sol et sous-sol. Pour éviter qu'ils s'y intéressent, qu'ils rêvent un jour à nous déloger de cette partie avant qu'on s'enrichisse et qu'ils ne nous fassent une concurrence meurtrière. Wana, discours, extrait à discours, Yahwa Léopold II n'arrivait pas premier missionnaire. Du roi Léopold II à l'arrivée des missionnaires au Congo belge, de voir des prêtres et pasteurs blancs dans cette patrie. Révérend Père, pasteurs et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser. Mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpunu, je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels, c'est-à-dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs
des richesses dont regorgent leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions. Na makambo oyo yango bayaki kosengela bolimbisi nzoka nde tolobi bafongolaki banzela mibale oyo eteni ya molimo oyo eteni ya molimo. donc yango esalaki ya bayindo lelo baki kosambela makasi mingi na baeglise bamibosani biloko bauta na makapu biloko mokili eze na ntina te yonso ekoloba maka lelo na baeklese na bango tokei na baoyo bakendeki na ngambo ya politike oyo banyongo po oyo boyoki oyo instruction ezali kopesama na bamissionnaire niongo esika makambo mabandi wana naino tolobi te bonyokwami ya fumuki mbangu na boloko naino tolobi te konyokwama oyo batotekama lokwa nkoni traite négrière na ndenge bakata bamaboko po ndeko wana nano tolobi te toze naino na colonisation 1883 devoir ya baprêtre na bapasteur belge na mabele na biso tokei sika na eteni ya mibale tolobaki bafongoli eteni neti ya bonzambe bafongoli eteni mosusu ya politike po tunaki nga motuna tina oyo bakoya kosengela bolimbisi niongo yango euta wapi bato bazokama fomokusu alalala mutu bamindele fo bafuta biso niongo bazalaka na niongo na biso yango atindelaki bango bamikanda bayebaka esika tokomi plus grave na rappele batelespectateur soki na bosani te ezalaki le 23 décembre 2018 descente ya religion africaine na ambassade ya Belgique tokosolola mpe siri yango maloba epai na bino ndeko Ndombele ndeko Tambi nalingi natanga charte de l'impérialisme totangi yango ombala mais sauf que bato bazalaki na inconscience bazali kotaxe biso na likambo mosusu charte de l'impérialisme tokei na section 1 disposition générale article 1er. Aucun pays du tiers-monde ne peut constituer son État souverain. Article 2. Tous les pays du tiers-monde sont divisibles et leurs frontières déplaçables selon notre volonté. Notre volonté banane, impérialiste. Oyo basé kozwa mikano oyo pour mokanda oyo eze réactualiser les 30 août 1996. Mais c'est mokanda eze ko daté en 1888. Donc, 1883, aux instructions, Léopold a kopesa ya molimo pasteur na basango ingeta baye batali oyo bakopesa ya molimo banani bakokokisa bayi politique yango baye na 1888 na charte de l'impérialisme. Token article 3. Notre devise, diviser pour mieux régner, conquérir, exploiter et piller pour remplir nos banques, pour faire d'elle le plus puissante du monde. Dans la section 2 du régime politique, seul un gouvernement établi par nous est légal et démocratique. Tout autre gouvernement non issu de nous est illégal et dictatorial, quelle que soit sa forme. Article 7. Tout gouvernement qui oppose la moindre résistance à nos injonctions perd par le fait même sa légalité. Diviser pour mieux régner. Ça m'a mindela vanda seja yokani ndenge ni bando sala ba division na kati na mokili po ya la mettre mokili to ndenge. Kasi yango toze ko lobate ba nyongo yo bango bakoya kofuta e uteli wapi. Makambo oyo ekangemi kala. Tango to komi na 60 basali mokolo to ya indépendance. Balobi ko bandalelo baindo ba congolais ba komi bansomi basalindelo to tamboli na ngote to kolikia soko bandeko ya région ba kosunga biso bandeko matondo bozé ko mona mokanda wana oyo wana accord ya 60 elimboli nini mayemaso ekangamaki na 1883 au roi Léopold apesaki ba missionnaire na maye makangemi na charte de l'impérialisme ekwe poto komi bendo pana bansomi baindo bakota na lira sika baindo bakota na lira sika bako kabola biso lisusu te bako déplacer lisu ba frontière na biso te bako inisa lisu ba dirigeant na biso te to kotia lisu misolo na mbongo na ba banque na bango te
mais esalemi ndenge wana te wana na eteni ya politique bapesi biso indépendance hypothéquée badétourne biso 11 jours ya pamba sécession katangaise Moïse Tshombe akaboli asali mboka na ye Katanga asali na gendarme na ye asali na mbongo na ye. Un peu plus tard, Carlo Jidi Tunga asali lisusu sécession kasayenne. Wana neso ba nyongo mondela so. Wana ba nyongo ya mondele. Tezo nyongo la biso boyeso mona gazo dominer service. Ya zeko landa sentiment. Tokobosa na te Jean-Marie Vanet palobi na bango, alobi na bayindo alobi, toyeba ki bien fumu kimbangu poto landa ki de près. Kobanda 1921, te sika songela ki na mokila molimo na 1951. Banyongo wana ya fumu kimbangu. L'esclavagisme bongo bateki biso loko ankoni. Indépendance ya bosomi to signaki ndelo na bango. Même baliwa ya mutalumu mapesa na. Nyonso eze na kati. Ifalaki bafuta. Mikolo eleki mikolo milali nesonganzi na fumukusu loko totangaki na mokanda le dieu de l'univers m'a dit. Nzambe ya mokili. Nzambe ya mokili alobi na ngai. Alobi na nani na nesonganzi na fumukusu kia mzana panda na ngola. Asala nini akomela baloposo pembe po banyongo elekaki pe komaki tango fumu kimbangu telemi na 1921 ezalaki elembo ya bosuki sinyongo lelo tozali kokenda na centenaire ya fumu kimbangu 2021 ya pamba na motema mabe na bango donc diko ndobele tin ba indo lelo ba miyebite sika ba uti sika ba komi saka ka mundele ti mundela mutu mundelo ba ke tozaka mitakala mundele mundela seso bilamba saka ka mundele loposo pembe ndeko tambi bato lelo mais ba makambo so pesa ki réalité nyoso ni relation na pas ya mundele so l'autre suis malgré ça lisolo na biso te mokolo ya mokolo mo lelo mais lelo so kina ba forêt équatoriale okuta ba pic mais bazana be mitakala et ça logique bande ko na to besoin interpeller so ba ke quelque part après reconnaissance fallait ça na ngabo ya mundele mais soki yo moto bimaki na ville ozeko tambola demi bolumbu bongo moto atikala ki na zambo omoni tango tomonaka bandako ya ndele na bamboka tango tozali komona vi mosusu tokoma kokuta lelo eze bandako ya circonstance bandako ya boumbu ezala na ngote na Afrique te me mondela incendia bamboka mondela kutaki civilisation na Afrique oyo eze nulle part abomi histoire mondela abomi histoire yango bozali komona bato bazali kokima soko bakomi na mboka moko esika bakopemela basala nini babuki ndele batui banzete bati balekisela butu balekisela mwantambo nyongo pe kaka lisusu mais nyonso wana eze attribué na loposo pembe yango ne songi nzila tokoyebisa bandeko balandi bazalaka éveillé loposo pembe boyaki bato batia kana message ne songi nzila fumukusu kia mzala mpanda na ngola atango yonso azeko leka na media balobi wana kabiliste wana liaka mbongo ya misolo mais po moto azwa tango ya kokoma mikanda oyo akomela pape akomeli États-Unis esika puissance na bango politique efandi akomeli presque Europe mobimba na ba dirigeants africains y compris wana président Kabila motapesa ki misolo te tango yonso mobiki siayaka ba colonisateur bato bako konzaka ba véhicule ka message oyo ko sala ce que population ba ko libérer ba kota te na andi mamate donc population contacté dans l'esprit de veille au bakumbeli. Non, il ne se le balera pas mahomet n'engi bandima makité Jésus bandima makité. Prophète moko andima makité. Pas victime ne loko wana. Ingeta. Mais ngai na yoki sengo pobila ka mfumu kimbango zeko kokisama. Bango ba na bomoy. Ça dit balobi na 2017 na 2020 makambo kokisani. Nzoka bisika to uti ba prophétie ya ba tindami e komikisama ka mingi na kufa na bango. Soki ya kufi après. Soki c'est kei na ba génération ko yabo bandiko se référer. Tala fumu kimbango alobaka boye na 44 tala fumu kimbango alobaka boye na 1920 mais fumu kimbango na mosuni bazete mais ya ne songi nzila kitoko pelengi bazena na mokili ya mosuni toze ko tanga bango naze ko interpeller bandeko bolandaka manaka yé sans tendance et sans parti pris c'est-à-dire bo sembo zena tina te bati yango biseo pe lokuta ta soko ba kotia yango malasi e kolumba besolo nango mabe ya lokuta lelo nani akoloba Nesungenzila a komeli pap. Totanga ki mokandango lelo na ina simba. Moi,
introduction moké. Faut rappeler ba téléspectateurs mukande eza pena mulai mingi autres otanga ke zaka mingi banda mundamu nango ba numéro eza affiché sur za na posa nango contacter bana bako yango gratuitement bako yango oya yebi esika siège ya religion africaine eze aleki kuna akozwa mokanda oyo eze ya kobomba te. Souverain pontife, par la présente, nous, la religion africaine, saisissons cette opportunité pour vous annoncer le prévention spirituelle pour l'avenir de l'Europe et du monde. Suivant l'évolution du monde, le comportement de l'Occident ne cadre pas aux réalités actuelles et à l'avenir du monde. Beaucoup d'Européens ne veulent pas tenir compte de réalités à venir. Vu le temps vécu de la période que nous traversons, le monde est en pleine mutation. Ce qui explique que le pouvoir dirigeant du monde quitte l'Europe pour l'Asie. Et cela entraîne le déclin de l'Europe pour l'émergence asiatique et la renaissance africaine. Déclin mobilité. Osez quoi précision. Est-ce que vous avez une précision à mon kando ne sont dit la zéro comment? De ko bandela monan. Nalobi. Le monde est en pleine mutation. Ce qui explique que le pouvoir dirigeant du monde quitte l'Europe pour l'Asie. Et cela entraîne le déclin de l'Europe pour l'émergence asiatique et la renaissance africaine. Pour ce, le monde peut retourner dans sa position d'origine à condition que les acteurs actuels puissent comprendre que le code du départ du monde, c'était la complémentarité et non la domination. On a fait un coup, ça se rappelait pas. On a prévention. Ça se rappelait pas par Roma. On a prévention, on a souverain pontife. Mon continent bango molimo. Awa kaka. Ne songanzi la salle laki ma sese ya boindo. Ba pesa ka mwana toli na ma sese. Yambwa kota zamba. Awa nano ba koti zamba te nano ba zui déclinté. Ne songanzi la a provenir. Or, pendant tout ce temps que l'Europe a régné, partout où elle est passée, elle a utilisé la loi du plus fort, donc la domination. Si cela se passait avec les Égyptiens, les Babyloniens, avec les déportations, ainsi de suite, nous pensons ici que tout le peuple ont payé leurs dettes, autrement dit, le karma. Ndenge salema na histoire ndenge totangi ba égyptien ba babylonien ba déportation yo se salema ezaki bo futi ba nyongo donc presque to komaki na case de départ donc peuple nyonso soka nyokoli muninga ko makana na sika fo afuta ngo akoti nyongo ya muninga wana ya nyokoli ingeta omoni esika to komaki eze case de départ c'est-à-dire bato ba futi ba nyongo ope ba nyokola ki pe minde oyo pe biso to sala ki nyongo to kota ki 1921 nyongo si donc reine mokili ya kokama mokili mundele te mutabandi yango te mais premier grande puissance ya mokili même biso Égypte te ngai na yo moindo ndeko tambi lokola to exercer ki pouvoir o mabe to esclavagisza ki bandeko mosusu nyokola ki bandeko to nyokola ki bandeko nyongo biso faki to futa to futi nyongo na ndenge ya pasi fumu kimbango yeyi bosuki si nyongo 1921 abupia mais bakobi konyoko la biso charte de l'impérialisme et sengelaki kwea ata sima ya kopesa biso indépendance mais bakobi kozala na yango tel alors président bango balingi nde bakotia na pouvoir soko balingi te okolongwa kaka bakosusciter yo opposition mboka yonso ezali na rébellion bavaccin empoisonné yonso kokote pai na biso bakotia guerre na bamboka yonso ya Afrika po ba piye bomengo na biso babakisaki nyongo nesongi nzila lokwa tolobaki na manake leki lion nkosi yambwalia soko yoki nzala ngangaka nyama nyonso milengela o ezalaki lion agangi donc ndiko ndobele toloba ni situation actuelle fumunku so yebeleli ninga kokende ko sokela tolobela bo pourtant ozobimisa so ba lettre o eza 2017 lelo 3 ans passé 2020 tolobanine ayebi esika mokele utele esika comme ne esika tozokendelele mena lobi esengo ya baindo esengo na biso bilaka ze kokokisama mopesi bilaka ze na bomoi soko totamboli na mokili okomona que bilaka yonso bato bapesa yango bakufa bilaka yonso baebatika yango bakenda tokomi ko se souvenir na bango mais lelo ne songanzi la pesi elaka na 2017 na 2020 kokisami mais il fallait bato bakima mbango
bato baya kotuna. Donc ozo vivre ça dans fin du monde, t'es en déclin Europe tozo qui. Mais et que ça la fin du monde ndenge nini. Yango kuna zeko bomana ba 2000 par jour, biso soko na 3 semaines, 8 morts selon entre guillemets. Boko mona te que c'est déclin ya bato moko songolo. Te. Musala oyo ne songanzila atambola kinango. Bande ko bazeko benga biso balobi, mais po nini ne songanzila abomba ki sango te. Ezalaka ndenge wana. Ezalaka ndenge wana. Soki ba makambo oyo akomisa ngo lokola ya yemoko. Soko ndeko tambia te ibato baboyi kondima. Mokolongana ko ya so na te balobi ndeko tambi ndalo bela kyango mabe. Alobaki ndenge yo lobi te. Lelo tango batangi mikando yo ba regretter nde. Nini salaki na 2017 ba capter son te. Ne songanzila sali ba conférence de presse partout. Angola natamboli lelo na elema ki tina Angola natambolaki nalobaka natambolaka mobimba natambolaki lelo na elema ya Angola be mikanda oyo etangemi na conférence donc ake otia bangola pe baye ba pe makambo mais situation ya Nyongo eze ya République démocratique ya Congo kakate oh eze ya Baindo ya Felika mobimba donc ba makambo noso ba mindile basala na mokili mobimba faut ba se retrouver na Angola mais na lobby eze partout. Ba portugais basalaka nini na Angola, ba français basalaka nini na Gabon to na ngambo ya mfwa ezalaki bakabola Afrika lokwa gâteau na bango bafandi na mesa bino bokozwa oyo bino bokozwa oyo bino bokozwa oyo bato wana yoso donc toze kolobela awa Europe Afrique et non Congo na te so to lobi Congo tokozonga na Congo ya Afrika ya kala mais tokoloba te République démocratique ya Congo bakati lelo donc ndeti yango tokendeki te na Angola na ndingisa na bino bandeko bazene te nya régie ba balancer élément oyo ne songianzila balakisa ki bazaki sur na makambo oyo le dieu de l'univers alobaki na bango ba téléspectateur bozomi penza ebele na ngongo oyo kolanda émission fait ya conscience botala ba makambo to yeba ki yango te kasi leto ko moyeba bandeko bozwa libako na sona nzela fréquence na 89.0 bo contacter biso na plus 243 82 319 22 25 les numéros per WhatsApp tinda testo to kotanga bande ko na registre boza après bo balancer les biso élément oyo ndeko ndomele botale ya uti ko senga biso kila mate poto zala maumbu na mokili pasio to moni esi ko kisi ko ko bikangu ya lobiko na biso nini susu etikali muti wa ino babika nini susu etikali puto banana kimya subira mingi kufa mingi kama ketoni basimetere toni baino tutili bayindo to komba bongo na pasi na mokili lokoso mwindo tokelama te po tozala baumbu na mokili pasi oyo tomoni esi ekokisi ko ekomi Antes de tudo, vamos assim deixar o assento ao nosso chefe espiritual. Na botosi yote tunakozisa susu isika ya mwongozo na biso kwa Kongo kufanya. E a seguir podemos tomar os nossos. Isso nós tokokela biso kufanya. Na tuko tuko kupesa na kubaya biso kwa na biso. Muito obrigado ao nosso moderador por nos ter dado as palavras. Na université ya 11 novembre oya boya na mbela ya biso topesa kibino na tine ya bosobe bakani na biso balindo otopesi bongo liloba ete mpona nini bosomi. Muito obrigado a todos os papais, as mamães, os jovens, as nossas crianças, todos que receberam os convites a fim de podermos ficar aqui neste lugar e
Tokande kubantu na masonete kwa kuzuri sina na matendo ya wakela kabisa bisi pema. Afinal de contas, antes de começarmos tudo, nós queríamos hoje nos agradecer o Deus Todo-Poderoso que nos deu o fôlego de vida. Pegou na conta. E também as autoridades. A conta a província do Zaire. As autoridades da província do Zaire. Oyo assungi biso oyo toko bakokobela pe bino awa. Aqueles que nos ajudaram bastante a fim de podermos chegar aqui neste lugar. Wana tumandi na excellence papa gouverneur na equipe na hiyo kiba. Mesmo assim, começando o próprio governador e toda a sua equipa. Pebongo na konti ya mapinga, pebongo baikaza prepara bongo bokengi ya bato. E também as autoridades militares como polícias que estão à guarda de som. Pebongo na bana nyonso ya mata kongo bapate soki kimia ezalaki te. E também a todos os filhos e irmãs da Congo, porque se não houvesse mais, não deveríamos estar aqui. Dela bongo na baibaso wana totani na baitani tika tika ya papel todo isso. Contudo, todos aqueles que citamos e aqueles que não citamos, desejamos assim ou interessamos nossos agradecimentos. Muito obrigado. Ya solo pensa kolandela moderateur na biso ndenge ayebisi biso. Na verdade, como o nosso moderador acabou de dizer, ele bandeko tokosola biso na lingala. Ele disse muito bem que vamos assim conversar em Lingala. Bango bakobongola na português. E vai haver a interpretação em português. Po ete bandeko mosusu bauti ngambo bayokaka Congo te. Porque veio muita gente de fora que não entende também a língua de Congo. Kasi bandeko wana bandima kimekila na biso to mpe kimbanza Congo na biso po ete tokobanda kosangisa eteni mosusu lingala eteni mosusu likongo. Mas queiram compreender porque ao longo da nossa abordagem vamos estar assim a utilizar as três línguas de Congo e também Lingala. Tulukutini limatondo kwa vile wamozo. Desejamos boas-vindas e os nossos cumprimentos. Muito obrigado, papais, mamães e irmãos. Se nós vemos aqui hoje, ezali mpona kolandela bileko oyo tozali na yango kolekela. Isto é através do período em que nós estamos a atravessar. Pamba te soki toyebi epai tokuti te tokoyeba esika tokomi te mpe tokoyeba te epai wapi tozali kokende. Porque se nós não sabermos onde saímos, não vamos saber onde estamos e também onde estamos aqui. Masolo na biso ezali mpona nini kosomi. A nossa conversa ou o nosso tema a tarde de hoje, por que a independência? Pamba te soki lelo tokolobaka bonsomi ebongi mpe toyebaka ntina na yango. Porque se hoje vamos falar acerca da independência, então temos que saber a sua importância. Po ete biso tokokaki koloba bonsomi te soki mowumbu ezalaki te. Senão, nós não deveríamos falar da independência se não houvesse os capacismos. Soki le 11 novembre ezali date historique te ya histoire ya mboka Angola
ezali po kowumbu ezalaki soki kowumbu ezala te to colonisation ezala te mbele le 11 novembre ezali date historique te na mboka Angola. Se o dia 11 de novembro é a data histórica de Angola e hoje está a acordar, e este momento aqui havia um escravagismo que trouxe esta data. Yango wana me Angola alingi tosangana biso nyonso na bomoko. Mas os angolanos querem a união, unir-se uns com os outros. Pamba te bomoko ya Angola. Porque este país Angola, bomoko na bamboka nyonso ya Afrika. A união de Angola e a união de todos os países africanos ekosenga Afrika mobimba esangana bakoma bomoko. Vai fazer com que haja uma única união entre todos os africanos para que seja só um. Para podermos lutar contra o neocolonialismo. Por isso, cada um vai ser livre de escolher o seu candidato que vai poder escolher. Nós não temos aqui fazer propaganda, mas nós estamos a levar a mensagem da paz. Porque os ocidentais são muito inteligentes, uma inteligência afastada. Nós não queremos, ao longo das eleições, que haja tensões. Não queremos que haja e haja troca. Aquele que for escolhido é para o bem dos angolanos. Por isso, vamos pedir também novos partidos também. Qualquer resultado que sair nas urnas, nós vamos pedir a eles, depois da independência, as eleições. Para que eles sejam unidos para ver o futuro de Angola e o futuro de África. Como é que podemos criar condições sociais para o país, para os angolanos? Como é que o país pode ser dirigido para o bem-estar do seu próprio povo? Este país, Angola, sofreu muito, quase 25 anos de guerra. Não precisa mais de tensões políticas, de tensões de guerra, não precisa mais. Eu vou dizer aos irmãos negros, não é mais o momento de podermos estar em desunião, sem matar entre nós, irmãos. Por isso, eles estão a ver os profetas da religião africana. Nós, como profetas dentro da religião africana, na período do Yesikoyo Bahia, mama oya bote mwana boto yebisaka ye noko nini asengeli mpona nini mwana ezosala boye mpona nini ezozongisa boye mpona nini mpe eloko asengeli kosala. Pour garder le leadership de celui-ci même, para mudar a liderança diz mais, garantir a sérénité e ses exigências. A natureza tem as suas
Et pourtant, le pouvoir dirigeant ou pouvoir dirigeant est en train de vous quitter pour aller s'établir en Orient. Le pouvoir dirigeant est en train de vous quitter pour aller s'établir en Orient. O poder dirigente está a sair do vosso lado e passar para o lado oriental. Donc, le monde est en pleine mutation. O mundo está em pleno mutação. L'Europe va vers son effondrement. A Europa está a ir no declínio. C'est-à-dire vers sa vieillesse. Quer dizer na sua velhice. Tandis que l'Asie vers son émergence. Enquanto que a Ásia está a renascer. Donc vers sa jeunesse. Está a renascer na sua juventude. Alors que l'Afrique E a África vers sa renaissance. na sua renascença. Actuellement, dans le domaine militaire, Atualmente no domínio militar, vous êtes surarmés par rapport aux Africains. vocês estão a ser levados aos africanos Et non par rapport aux Asiatiques. e não entre os asiáticos. De même que sur le plan économique, Na mesma coisa, no plano econômico, vous dépassez les Africains et non les Asiatiques. vocês estão ultrapassando os africanos e não os asiáticos. Le pouvoir économique O poder econômico est en train de vous quitter pour aller s'installer toujours vers l'Orient. está a vos deixar e a instalar-se sempre diante do Oriente. C'est ainsi que le Dieu de l'univers É assim que o Deus do universo nous a dit de vous prévenir concernant votre avenir. disse-nos a fim de podermos nos prevenir acerca do vosso futuro. De votre côté, Do vosso lado, sachez que la voie de sortir de cette crise qui vous guette saibam que o único meio de sair desta crise que está perante ou que está a nos aproximar, ou bien les moyens de vous que vous pouvez utiliser pour éviter cette crise, o único meio que vocês podem fazer para utilizar esta ou evitar esta crise, éviter votre déclin. evitar mesmo o vosso declínio. Ce n'est pas de maintenir l'Afrique sous votre joug, Não é bom manter sempre a África sempre sob o vosso controle. mais plutôt il vaut mieux négocier avec les Africains. Mas é melhor negociar com os africanos. Car le temps de notre éclatement envers vous est déjà révolu. Porque o tempo ou o período do clamão já chegado. Mais beaucoup d'Européens et Africains n'y pensent pas Mas muitos europeus e africanos não pensam et ne veulent pas y croire. e também não querem acreditar. Mais les réalités actuelles les prouvent bien. Mas as realidades atuais podem muito melhor nos mostrar. La nature a ses réalités, A natureza tem as suas realidades. d'où il sera bien mieux. Onde será melhor Laissez les Africains libres, deixar os africanos livres, collaborer avec eux, colaborar com eles, restituer leurs terres, restituir as suas terras, laissez les Africains s'organiser de leur manière, deixar os africanos se organizar da sua maneira, cessez de les diviser, deixar de dividir-lhes, cessez d'organiser les tueries chez les Africains, deixar de organizar matadores diante dos africanos, cessez de considérer les dirigeants africains comme vos gouverneurs de colonies. deixar de considerar os dirigentes africanos como vossos governadores de colônias, Cessez de considérer les terres africaines comme vos propriétés privées. deixar de considerar as terras africanas como vossas propriedades privadas. Cessez de bloquer l'économie des pays
Cessez de pratiquer l'esclavagisme moderne. Deixar de praticar o escravagismo moderno. Aux peuples noirs qui sont pour le moment, ao povo negro que são neste momento, chez vous en Europe et en Amérique, lá na América, na Europa e também nas Américas, voire même ici en Afrique, e também como aqui em África. Cessez de pousser les Africains à s'entretuer. Deixar de trair os africanos a se matarem. Cessez de pousser la jeunesse africaine à la délinquance, deixar de levar a juventude africana na delinquência e também na idolatria. Sinon, le contraire amènera des conséquences graves pour l'Europe et pour l'Amérique. O contrário vai levar as consequências na Europa e também na América. Car toutes les lamentations et souffrances que le peuple noir subit aujourd'hui, porque todas as lamentações e sofrimento que o povo negro está a conhecer hoje, auront leur réponse ou assouplissement. Terá a sua resposta e o acontecimento. Si pas pour le moment, será por um momento, mais alors dans l'avenir, donc là on va subir des conséquences qui vont se reproduire. Mas no futuro vamos conhecer, mas no futuro o homem branco vai conhecer as consequências que vai se produzir. Sachez-le bien d'avance que l'Europe sera divisée. Saibam bem que adiante a Europa futuramente vai se dividir. Effondrée et subira une destruction grave. E isto vai haver muitas destruições graves que vendrá de l'Orient, que virá do Oriente. Si le plan de l'Europe et de l'Amérique ne paye pas leur dette vers les Africains. Se os brancos da Europa e da América não pagarem as suas dívidas diante dos africanos. Pour le rappel, para vos dar a conhecer, n'oubliez pas que Chavis, não esqueçam que o seguinte, nous aussi, peuple noir, étions par l'Égypte pharaonique. Nós também, os negros, viemos do Egito, África faraônica, África, de grandes puissances mondiales. Éramos grandes poderes ou poderosos mundiais. Nous avions des armes puissantes et une économie très forte. E tínhamos armas poderosas e também uma economia muito forte. Mais avec les lois de la nature, com as leis de natureza, les périodes et les temps aujourd'hui où en sommes-nous? Os períodos e os tempos hoje onde estamos. Nos ancêtres noirs, os nossos ancestrais negros, à l'époque, na época, au lieu de négocier, ils ont voulu maintenir vos ancêtres dans l'esclavagisme. Em vez de negociar, eles pensaram manter os nossos ancestrais no escravagismo. Et ont préféré la violence. E preferiram as violências par brutalité, na brutalidade, et toute autre méthode maléfique. E também outros métodos maléficos. Pour se maintenir au sommet, para se manter sempre na escala, afin de garder leur suprématie mondiale. A fim de guardar a supremacia mundial. Car, la puissance économique et militaire, o poder econômico e militar, qu'ils détenaient à ce moment-là, que eles tinham neste período, ont fait des orgueillers, fez como orgulhosos, qui n'ont pas voulu écouter la voix suprême de la nature. Que não
Car ce ne sont pas les arbres de l'Amérique qui vont, de l'Afrique qui vont anéantir l'Europe. Porque não é as armas de África que vai invadir a Europa. Mais plutôt, Mas saibam que les sangs des Africains qui crient auprès du suprême Créateur. o sangue dos africanos que cria perto do Supremo Criador. Pendant la période de la guerre froide, Durante o período da Guerra Fria, vous avez pris toutes les précautions nécessaires vocês tomaram todas as precauções necessárias et mis tous les mécanismes possibles en marche e introduziram todos os mecanismos possíveis em marcha pour que l'Union soviétique n'entre pas en Afrique. para que a União Soviética não entrasse em África. C'est ainsi que beaucoup de dirigeants africains ont été chassés du pouvoir. É assim que muitos dirigentes africanos foram chutados do seu poder, ou descapitados do seu poder. Tantôt tués à cause de cette guerre. Às vezes, muitos deles foram matados por causa destas guerras. Et beaucoup de nos vaillants fils d'Afrique ont perdu leur vie. E muitos nossos adivinhadores, filhos de África, perderam suas vidas. Beaucoup d'autres vaillants fils du continent africain ont été tantôt Muitos adivinhadores, filhos africanos do continente africano, ont été tantôt emprisonnés, eram aprisionados, tantôt tués seulement parce qu'ils ont voulu défendre leur terre que vous leur avez rappelée. e muitos foram matados simplesmente por defender as suas terras que vocês pilharam. Mais vers les années 90, Mas, durante o período dos anos 1990, le démembrement de l'Union soviétique avec la perestroïka, o desmembramento da União Soviética com a perestroika, la chute du mur de Berlin a queda do muro de Berlim, et la libération de Mandela a libertação de Mandela, ont marqué une autre ère pour le monde. marcou uma outra era para o mundo. Le monde a cru à la fin de la guerre froide. O mundo creu no fim da guerra, acreditou no fim da guerra mundial, da guerra fria. Mais voilà aujourd'hui une autre guerre froide est là. Mas vejamos hoje uma outra guerra fria presente. Ils ont tout pour une guerre de l'Orient, l'Europe et l'Amérique. Dizemos que em curto espaço a guerra entre o Oriente, a Europa e a América. C'est entre parenthèses, Orient, Europe et Amérique. Sim, entre parênteses, entre Oriente, a Europa e a América. Au moment où vous preniez des précautions pour empêcher l'Union soviétique à vous égarer, No momento em que vocês estavam a tomar precauções, estavam a impedir a União Soviética a vos igualar. et pendant que la Chine a émergé sans vos attentes, E vejamos que a China está mergulhando, está atento. lorsque les attentats ainsi que les calamités naturelles Quando os atentados e também as calamidades naturais, entre parenthèses, entendez ici entre parênteses entendidos aqui, des canicules, du feu, de brousse, de cápsulas de fogo d'ouragan, des inondations, o vento do uragão e das inundações, des réchauffements climatiques, etc. os aquecimentos climáticos, etc. Se produisent en Europe et en Amérique. Acontece mais na Europa e na América. La plupart des gens se posent des questions de savoir Muita gente batelespectateur bolandi de kontombele tolandi elema ya mokonzi ya bangunza fumukusu ke mozala pana na Angola
wana na mboka ya Angola kasi télévision bele zango ngato ko exploiter nyoso na mbala moko te ba éléments ebele ofu mukusa lobela ki ba makamona botika la kaka brancher la chaîne biso bono landa yango mokolo commentaire ni bokoki ko sala na mayo bino boyoki awa ya mokonzi ya bangunza fu mukusu ke mzala pana na Angola matondo ndeko tambi na kotia penza commentaire te mais na lingi plus on a interpellé bandeko baindo en particulier ba congolais omoni masolo ya politique e bosanisaki bato bomoto et yaki lisusu ko bakisa inconscience likolo ya bato nzoka ezalaki moment opportun na bandeko bangunza na ba pasteur po nyongo wana ezalaki te nyongo ya mbongo to ya posha ya Nesongia Nzila fumukuzu kia mzala mpanda na Angola te nyongo ya baindo ba milliards ya baindo lelo to kokaki te kokenda koluka kosenga 3 milliards na FMI to na Banque mondiale on a gratuité enseignement te pona gratuité enseignement bato yo bazena na ebite misolo wana Jean-Marie Vanin Palobaki bokoki botonga nango Congo mobimba nyongo na bino soko bo s'organiser yango ne songa azalaki curé belge sango ya mondele a rappeler bango donc ça conscient makambo ba conscient yebi me bango ye motalobaki ba yebi fumuki mbango po balandaki ko banda 1921 jusqu'à sa mort na 1951 donc tokoloba na ba politique tokoloba na ba soi-disant spirituel ezena notre tarote Nesongia Nzila moto apesa ki bilaka ye azena bomoi tokenda totuna sikawa bakoti na déclin tokomi na phase nini biso baindo tozala na position nini na esika tofanda lokwa begwe tozala kidiba te tango yangoyo Nesongia Nzila tolobi esengo pesa yo motema ya biso mpo bilaka ya fumuki mbango ekutaki biso fumuki mbanga songi na mokila molimo me ya Nesongia Nzila fumukuzu kia mzana panda na Angola et salemi ba pesi bilaka bazena bomoi tozena facilité ya kotuna sika wala ne sika tokomi to sala nini sika et sika tokomi to sala nini belé ba téléspectateurs toujours pour mettre bino que bolanda ka biso mokolo na mokolo ba lettre ezebele to nous exploitons malembe po période makambo elobama ki bate belé basaki na batandase makamba politique ba mingi ba mona ki fumukusu kabiliste kasi lelo botala ba makambo to raté na yango chaque lundi na 22h puis chaque vendredi na 11h na TVS1 puis mercredi na 21h vendredi na 22h on a na fréquence ali 89.0 ndeko ndombe la tali ici ça makambo ya fin du monde était ba indo boza la paniquer te apesi coup exemple moko la musina makanisi na biso soki na Italie soki na Europe na mokolo moko bazokoma na ba 2500 morts Europe mobimba mais Afrique au moins après 4 jours 5 jours 3 morts kaka quelque part il m'a interpellé biso est-ce que ça déclin ne ba pasteur bazolo ba fin du monde to ezaka jusque ezali les morts be koti po ba mindele ne affecté pe biso mais ezala ba kolo na ba les concernés bazali au sepela ki na émission tiki la biso ba mituna na plus de 143 82 319 22 25 nanzela ya cadrement ya cadrage na ndeko na biso kwaku na réalisation to na ndeko na biso 9 lumière ngala pe invité mokolo molelo zaki ndeko ndombele botale pe na présentation zaki nga ndeko na bino netambi koka tata maman botika la brancher ba mikande zebele to ko exploiter mokolo na mokolo kimia ya nzambe za na bino to kutani na poste za dikoya Angola bana Congo Elo poso moyindo ya mokili mobimba tosengi ete bitumba ekweya lisusu na mikili miapoto bato bayindo balamuka mpe balata komoto koye babungisa utakala tosengi ete bitumba ekweya lisusu na mikili miapoto oyo ete bato bayindo balamuka mpe balata komoto koye babungisa utakala Banzi Sango, Papa Rosaki, tout le monde va participer à la conférence pour vous faire na moya lelo. Donc vous pouvez ça que impression na yo na nyoso o ya tikoloba. En tout cas, c'est moi trop, même en étant dans une invitation à Kamwaki, comme on a été pour mon pouce, à Bengis va penser ça, parce qu'à dans un message, on peut ça va penser ça. Mais pas quitter à Kolobelanini, comme on a vu ça, on a ici quand yo, Tolandi conférence, Tolandi makanisi a fait si, mais et le gozo comme il s'engage sur que papa pousse à qui n'a problème au souci.
volet ya kosala bémission na papa kusu na volet ya ye koloba na oyo etali mpasi ya bayindo na ngonga oyo eza eloko mosusu kokende kokomela mindele kokende kokomela bango basenga na bayindo pardon mpo banyokolaki biso barespectaki baaccord te ekoincide na ngonga oyo mboka na biso tozali na crise makasi oyo bayi politiki bakoza korespecte baaccord na bango moko te population za konyokwama bana na nzambe baonyokwama bakongole bao mpe bandimela bulusi kimbangu bakonyokwama ezalaki esengo to koyoka papa nkusu nzala panda songi ya nzila oyo azwi mokano ya kokomela mindele esika bandeko ne mosusu bakoki te bamekaki te ye amekaki eloko ya liboso eloko ya mibale na koencourage papa nkusu parceke aza na vision akoba se kokoba tomoni bandeko ebele oyo bateyaka bulusi kimbangu balembi bakomi esouffle soko tali mikolo même na communication même na presse bakoloba te mais papa nkusu mpe un moment donné na kosenga mpe na papa nkusu yango na baki kola mibale koencourage mpe kosenga na ye ase maintenir azongela combat médiatique tosanti ke basolo na ye na bayimboka na nzela ya média mingi akoloba ezali te mwa moke nazalaki nango yango wana mpona kopesa mwa contribution na nga mpe impression na nga na mosala papa nkusu akosala atondo mingi La neuvième voie de Yalukula Mala Unkusu Kimpavita qui créera une force tombera. Arrivé en Afrique, ils ont créé les mineurs tombés pour diviser, pour mériter. Oh, Afrique, arrivé en Afrique, ils ont créé les mineurs tombés pour diviser, pour mériter. On nous a appris à beaucoup prier, au lieu de nous apprendre à beaucoup travailler. On nous a appris à beaucoup réparer, au lieu de nous apprendre à beaucoup fabriquer. À l'école, on nous enseignait les coqs, c'est moi les coqs, alors que je ne suis pas coq. Pour nous tous sommes collés. Arrivé en Afrique, ils ont créé les mineurs, les nommés pour diviser, pour mériter. Oh, Afrique, arrivé en Afrique, ils ont créé les mineurs, les nommés pour diviser, pour mériter. Oh, Afrique. Oh, Mutawepa, Sokoko Bukana, Mikuwa Bukana. Ils ont créé le virus, le destin des pays africains. Ils ont créé les organisations, soi-disant pour aider Africa. Ils ont créé le virus pour distraire et dépouiller Africa. Ils ont créé les organisations, soi-disant pour aider Africa. Si un peuple ne se réunit pas avec son génie, les conséquences c'est la vie sociale. Si un peuple ne se réunit pas à ses ancêtres, les conséquences c'est la vie sociale. Ils ont créé le virus pour distraire et dépouiller Africa. Ils ont créé les organisations, soi-disant pour aider Africa. Ils ont créé le virus pour distraire et dépouiller Africa. Ils ont créé les organisations, soi-disant pour aider Africa. Si les Noirs ne reconnaissent
connaît pas Fumu Kimbangu, l'Afrique ne s'en sortira jamais. Si les Noirs ne reconnaissent pas Fumu Kimbangu, l'Afrique ne s'en sortira jamais, jamais, jamais. Soyons unis pour l'intérêt général. Soyons unis qui sont au pouvoir à l'opposition. Soyons unis en faisant les États-Unis d'Afrique. Faisons nos propres lois. Soyons unis. Soyons unis. É dada para quem pede a consciência, para que o consciente seja consciente com a consciência que lhe foi dada. Se não der a consciência conforme foi dada, o consciente fica triste e fora da consciência com que deu no consciente. Que l'effort ne se glorifie pas de sa force, celle qui peut se glorifier, celle qui a accompli la mission de son envoyé. Prie innocent, Kokontona. Tous les effets de la nature ne sont que les conséquences de la loi de la création. Qui n'a qui pas vita, fait disciple de Yalukula Malangusu, qui pas vita. Zinga. L'éducation, oh, oh, c'est la base du développement d'un peuple. L'éducation, oh, l'éducation, oh, oh, c'est la base du développement d'un peuple. Les autres l'ont compris, voilà pourquoi les écoles étrangères pullulent en Afrique. Ils nous imposent leur culture à travers l'éducation. Dans ma localité, j'ai même vu certains parents frapper la main sur la poitrine en disant: je inscris tous mes enfants à l'école française, à l'école anglaise. Dans ces écoles, ils nous ont donné cours de religion pour nous contrôler mentalement. Mais Wakala Kyoka Banivuvu, quel gâchis! L'éducation, oh, oh, c'est la base du développement. Oh, l'éducation! L'éducation! L'éducation, oh, 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 oh. Oh, village Kindofula. Nadiga kusima konani. Yes. J'ai demandé à Nekunda l'Angleterre. De moi il a des petits loulous en France. Je n'ai jamais vu aucune école de Kikongo, de Lingala, de Umundu, Bambara. Datuka Dima, en Dubaï, voyez-moi. Je n'ai jamais vu aucune école de Kikongo, de Lingala, de Umundu, Bambara. Nemabanga. Seja Kambala Manzanga, en Chine, Woyemane, Oman. Vive l'école initiatique, Nengwa Mafuta. En utilisant les méthodes, oh yeah. les phases initiatiques telles que
vivent les centres mouvants. Les aliens nous en utilisant les méthodes et les phases initiatiques telles que jadis pratiquées par nos ancêtres. Chers frères noirs, aimons-nous les uns les autres, en revalorisant plus ce qui nous appartient et cherchons à consommer plus africain, en aidant les envoyés du Père Créateur, entre autres, les politiciens nationalistes, les techniciens, les artistes, les religieux négro-africains, pour qu'ils puissent nous donner librement ce que le monde spirituel africain Pemba Kalunga nous réserve par leur entremise. Pratiqué par nos ancêtres. Bonjour le monde. Écoutez l'artiste chanter Lika la motoporta ya Congo ngayoyo. La capacité difficile atteindre emblème mboka ngayoyo. Ale mwana watumba bambuta ku Congo ni meno. Tujobola makutulwa. Kaka mondele. Moto baby Simondo yo kaka mondele. Mondele créa virus sida tini na l'Afrique. Alembi bakisi ya kobikisa malade. Tala mondele. Makambo so memela biso na mondo yo mondele nzambe. Kaka mondele moto créa virus Ebola. Apikango na banyama tolia puruketo kufa. Kaka mondele moto kotisa banzamba maguyi. Ah mondele. Mondele kotisa ba église na bango na Congo par force. Bapeta bakoko na biso na kala basambelelaka bango pour que bazala na nguya. Basalaka ba hélicoptère ba domineke biso. Bakosala minduki na bango minene komeka na l'Afrique. Mondele yo amemeli biso makambo ye mama mubi. Zambe na ngaye yo kanga mawa nzambe. Mondele asali virus nzambe. Asali coronavirus. Bonatina ngona l'Afrique biso tokufa. Balala bala mugamache baluge bomi bango moko. Oh merci nzambe. Tondimeli yo osana bomo ina nikolo. Bona macho baloli bamindele bakufa bande babatikala. Merci nzambe, continue kopoma bango. C'est le moyen de diminuer mindele dans le monde kakango. C'est makona. Merci nzambe. Na eloko sali. Bango makanisi na bango ezalaki batinda ngo na l'Afrique. Ebebeli bango moko bakomi kodaye. Bazo daye lokola ndako bangungi bapompe insecticide. Merci mondele. Nazo senga na yo mondele batela mama. Batela ba congolais nyonso baza l'extérieur ya mboka. Batela ba africain nyonso tu baza na l'Europe. Na Asie, États-Unis nzambe batela. Batela maman Judith Ngoja la parisienne. Batela maman Gina Kuba la parisienne. Batela maman Mapasa Audrey. Batela la parisienne Audrey. Motema essence des affaires. Batela le bilutisme Kwenda Futuka. Batela Rivel Pépette ennemi de la galère. Batela le pêche à sport. Batela yeye. Batela Muguli passe le peu. Batela ensemble. Anga imama. Zambe nangaye. Kolo lilele. Mondela sali malade na ye kwa tinda na Afrique. Yango boko basutuki nzambe balokeli bango. Bakomi obele. Malade mobimba kopesa na mote na makolo nzambe. Malade mobimba kosalela na moto fa 1 mètre kilomètre. Kosalela na moto. Nzambe ngunu mabwe mama. Ala simba kuna. Kaka mondele. Moto sala stringe. Oye zopesa basheri na biso hemorrhoïde. Kaka mondele. Moto sala bochine. Acheli susu na liquide malade. Kaka mondele. Moto mema bakolo. Oye sali basheri na biso batambolaka mitaka. Merci papa Ochombe. Mwana mewebara. Le premier citoyen. Nasengi okanga ba frontière nyonso papa. Bayindo bakotaka si mindele teo. Toboyi mindele na mboka na biso Congo.
atazana mwa trace ya mindele fa zonga he bamindele bazonga turo oyo bamisusu batikala he onzambe nanga zambe nanga ye kolo lilele le près de Krogo Freddy Kuka le roi de Krogo Freddy Kuka fumu bibulu lepe kulutu na pesi mbote na bato nyonso mama président na yikasia c'est de deux choses pour les papas de Dorion grand prêtre na pesi mbote Sidine les jeunes étudiants de IAD on a pesi mbote na barakuda RFIK on déduit la favela na pesi mbote Krisenekene na pesi mbote na pesi mbote na grand maître Koloba na pesi mbote na conseil le roi de Jakarta Onzambe maître Malili na pesi mbote na Eric Bikumu Simba kuna le grand mopila docteur Ovaga Médecins sans frontières yoga mwana konzemba bamindele bazama be docteur Ovaga bigisa bayindo mindele teo talamana de bamemeli biso na Congo na kopesa na mbote kaka na makolo coronavirus na kopesa na mbote kaka na makolo coronavirus voilà bato bakomi kokanga batsolo mama bakomi lokola bato bazokondo koekrase bafufu bakomi lokola bato basalaka na bala morgue bakomi lokola bato bakombolaka bakuto na verda o nzambe merci na ndenge ozoboma mindele ezopesa biso bayindo esengo kaka bango bato bakrea babomba 4 mars o nzambe mondele eye mama kola lilele mondele tour oyo tolakeli yo mabeo c'est le moyen ya koboma mindele na poto kaka malade oyo ekontinue ewumela pour que mindele badiminie mondele aza capable akosala basiete empoisonné atindango na afrike biso toliela tokufa bongo asepela alingaka te mondele moyindo abonga ye ambria Michael Jackson bapakola baye bachibe po achange poso babenga ye mondele mondele akotisa kutu makanisi ya mabeo na Barack Obama balongola ye suki batya mwana popi mpona tokonfondre te bosana ye kazalaka moyindo merci nzambe na ndenge okonfondre bango o mama mondele aza mabe azambe sima tobinako coronavirus opesa na moto na makolo coronavirus ezobebisa mboka mama coronavirus bato bakoni kokakoma na bandako coronavirus kuna na poto bato bazobima te coronavirus kobima na poto kozala na autorisation coronavirus mamama ekomi kosenga bavisa coronavirus mabe mulu mabe mama coronavirus simakona soki ezalaki pali na mindurunduri mbele tozobika tika malade oyo tolakali mindele mabe bokufa bamindele bokufa nga likala moto portail ya Congo emblème mboka mwana papa ochombe na pesi bino eyano bokufa bamindele bokufa lokola bangungi na ndako bapompe insecticide bokufa botikelanga banoir bazala basénégalais ata basalelaka mbirika na toilette bazaba nzambe nanga ye kolo lilele nzambe nanga ye kolo lilele mondele asali virisi azangi kisi ya kobikisa yango nzambe tika bakufe emama tobinako coronavirus kopesana moto na makolo coronavirus bamadisaka bone bamoto coronavirus ezobebisa mboka na bandeko coronavirus bamasimba kuna leli coronavirus alekiatakuna o nzambe napesi mbote commissaire Morgane le Jésus oyo commissaire Morgane nzambe na bango l'homme de mission spéciale commandant d'unité de Gervais commissaire Morgane napesi mbote le chef de la police judiciaire napesi mbote de Gervais chef mwanga mokondi na ngai
napesi mbote na commissaire central colonel Nzwele umela mon colonel malade ezala mosika na yo komondo Mafungu napesi mbote napesi mbote colonel Bongi Desanime napesi mbote lieutenant Koko napesi mbote coronavirus kopesa na mbote na makolo coronavirus komona moninga fo kana to coronavirus babini bato babimaka libandete coronavirus bapekisi bapastere basambela te coronavirus babosani malade silaka na losambo coronavirus ale simba kuna tonyata mr bachiki basando eteka bakangi ba eglise awa voilà bakimi mvula ekima ngando bakoyi kolia mpesene basimbiye na maboko kosoto zambe les jésus d'intervention commissaire Bilou Sadam napesi mbote mon commissaire Lucas napesi mbote mon commissaire Lucas commissaire napesi mbote Lucas colonel Loma napesi mbote colonel Loma l'homme d'éducation électrique papa Jean-François Ndenge napesi mbote autrement dit Braddock simba muzima coronavirus kopesa na mbote kaka na mokolo coronavirus ekolima na maninga kozala emetre coronavirus olingaka libanda te biloko nyonso na ndako coronavirus ala simba kuna toke malade oyo bato ebele yekomama bapimi biso tobimaka libanda te o baoyo bazangi ekonomi bakobima fulufulu surtout bareceveur bao mpe batekaka na zando bazangi ekonomi bongo biso tozanga bacompte bancaire tosala ndenge nini o biso baye tozanga bachambre froide système ya congélateur combien de carton na un mois oyo bobomba mpo noliaka nango mpo napesi mbote John Longlin le timbre de Havre kuluntu na ngai ye napesi yo mbote le pain Brésiane napesi mbote mama Sylvie la parisienne napesi mbote nani lisusu norba de Paris prophète Kinkutu zala moyindo bakosa yo te ochange mposo Alexis napesi mbote Alexis napesi mbote balobi Alexis Express atindaka kaka agence monene napesi mbote o kulutwa baleki lepe napesi mbote coronavirus kopesa na mbote kaka na makolo coronavirus kusala na moninga kwa 1 kilomètre coronavirus libere adadiza mabode yatakuna coronavirus bana kini boka mabafondele bakota te coronavirus ala simba kuna toke président Kisekedi bazala babelge benga na bango toboyi mindele tolingi mwara pema ala simba lisusu coronavirus merci ala simba kuna GDF Chimene Muntwari motema Lexi napesi mbote multi soldat Nzambe le P Jaspor Mouke li pasa le P King Monas le P napesi mbote Zamba pambola ba parisien nyonso na Paris Zamba pambola ba congolais nyonso baza l'extérieur ya mboka mbopambwama le P Brice Saminou 3 franc-génerie napesi mbote le grand ingénieur napesi mbote nasuka wana po toute vérité n'est pas bonne à dire nalingi te babomanga par satellite na mindele po akapelo ezopesa bamindele kanda tika na yebako coronavirus kopesa na mbote na babono coronavirus kobimaka na ndako te balobi coronavirus ebakangi bakanda bakosani kuitela
nzambe limbisa bango bayebi oyo basalaka te